monde surtout, là, que ce soit une fête africaine à travers. Tant que les grands commandants suprêmes soviétiques. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission. Donc voilà, c'est votre humble serviteur, donc Trésor Kachina. Donc nous émettons depuis la ville de Moscou, la capitale de la Russie. Donc voilà, topesi mbote na balandinyo surtout ba bakozwa libaku ya kokutana na émission oyo. En tout cas, ceux qui allaient malano liboso kutani na émission, ko hésiter s'abonner na chaîne na biso, pesa biso like et puis commenter ce que monique ou qui peut ko partager les biso émission et ko sala biso bien mais ko bosana te tango s'abonner ou activer pe cloche ya notification na yo kande tolobaka awa tout ça na plus 0 bêtise kaka ndenge ezalaka. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer un peu à kolobela Koffi Olomide. Toujours c'est là, événement mounene Oyo Ekobetama, le 13 février, hein, il y a 2021, donc jour pour jour, tout en mois d'août, donc déjà 8e mois. Bon, Bobo ça a pété anniversaire le 24 septembre, donc Bobo Sanate, cadeau Nabino et au Salanga vraiment vrai bien, surtout ba membre, en tout cas ba membre Bobo Sanate Anif Nanga Eza le 24 septembre Oyo. Donc voilà, comme je le disais, jour pour jour, temps Ezo Kende, Koffi Olomide planifié qui déjà concerne il y a le 21, et donc il y a 2021 plutôt, j'allais dire, il y a le 13 février, donc voilà, les événements Oyo. Ba Congolais belé bazo zela yango donc to que Koffi Olomide aza légende, hein, donc yé afungolaka ba sal ya minene to yebi na histoire pe ya mboka na biso ba beta ba sal ba fungola pe nzela ya ba sal ya minene, donc il fait aussi partie. Alors pourquoi to na analyse o lelo? En tout cas to yebi que tout bamoni vidéo où ils ont circulé sur internet. Je pense que dans les bandeliers émission nanga tout me ko tchango neti temps fort. Je pense que tout bamoni vidéo na ndenge ils ont circulé. Tokoya ko tchela bandeko pe na bamoni yango te. Tokoya ko expliquer nani pe aleka na même plateau na même émission wana aloba o aroloba lelo musicien wana zara lisusu te boyo kango awa au cours ya émission oyo. Et puis tu la bino pe lisusu vidéo mo to meki ko relayer sur internet ya combattant moko aleki na YouTube alobi a boy Koffi Olomide a beta concert na ye ya le 13 février. Sur bolandi émission wana to la bino pe mo temps fort pour comprendre quand même eloko oya lobaki. To la bino pe bokomona yango. Donc par là, tout le monde ça va que émission oyo toye ko pelisa moto te toye ko sala kaka analyse, hein? Donc c'est un peu ça parce que toye bindenge ba congolais ba fonctionnaka toye ko pelisa moto te toye ko sala kaka analyse toye pe que moi ko révéler pe sous moi ba biloko eza caché par rapport à concert ya vena biso mopao. Donc voilà, avant on a entamé sujet nanga on a nango lelo. Je tiens d'abord à remercier Batunion Soto yo ba soutenara global, donc moi également Trésor na pesimbote na pesimbote bongo na Aimé Makabi Scofield na pesimbote na Patrick Echimi ya Nzambe na pesimbote na Marcel Kachina na pesimbote bongo pe na Massamba Mopiz, donc Gogas na pesope ba salam na yo, et pourquoi pas na Agazulman Chege Apalin Jimmy Mutombo ba big salam na yo
P Yangwana. Donc sans plus tarder, pendant que côté on a vu le sujet na biso, na osenga d'abord to chana no extrait wana ya émission Oyo Koffi Olomide lekaki beaucoup découvrir en awa. Nabi que l'équipe na ba réseaux sociaux, mais to moni que batu balobeli yango te. Mais yango biso totalaki to repe ko lobela yango. Et puis to lobela concert ya Koffi Olomide. Donc voilà, c'est parti. On regarde ça et puis on va retourner dans le plateau Nabiso pour continuer l'analyse Nabiso et tous les cas. Ce jour-là, tout le monde se retrouve là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah, bah, laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais où tu vas en venir. Ne Mais nous c'est une refaites pas formule, ça. mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Koffi Olomide, Élégance est une chanson magnifique. Ouais. Et le clip. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est qui votre seront souhait, là. ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors Ça, peut-être c'est ça porté pourra. par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Voilà, merci. Je pense que biso tout Olandi yango. Donc les extraits kaka. Bon moni ndenge basangisi image ya Koffi Olomide na Papa Wemba. Biso pe mutune ya libo. Est-ce que Koffi vraiment à prédire, à annoncer déjà kokende na ye? Point d'interrogation. Ba ope ba okutana na Koffi Kande tolobaka. Ba journaliste vous posez question, mais pourquoi alekaki na émission, même émission Papa Wemba alekaki? Papa Wemba lobaki ke souhait na ezalaka ke atika mokili oyo na champ de bataille, disons concert devant ba fanatique na union surtout, et puis ba souhait na ezali réalisé, atikaki biso en plein champ de bataille et puis arondaki amnae. Donc voilà, et on tolobaka maloba na biso o tolobaka ya nganga yango tokosenga na ba parents pe ebele boza na habitude à bénir bana na bino bimisaka maloba malamu pona bana parce que munoko oyo nde eza pe base, hein? Donc bénédiction, hein? Donc c'est très important. Mais vu que totali babilo ko na nyonso tout eza pe mituna to ko mituna, est-ce que Koffi Olomide a rotika biso pe ndenge Papa Wemba atika ki biso na Abidjan, parce que Koffi Olomide il a eu à parler de son dernier concert. Je pense que vous tous bino tout bomoni boyoki ndenge Koffi ameki ko communiquer, ndenge ameki ko leka na plateau ana. Bon to éviter eza plateau bakende o laka biso to éviter parce que Papa Wemba pe aleka kuna et puis to moni Koffi Olomide pe aleki kuna. En fait to ebi vraiment te. Donc mon ministère wana moko ya moi spiritualité, ceux qui bolandi yango bien, vous allez comprendre quand même que donc voilà, donc to ebi te ndeko to na to ki vraiment ko commenter, mais to ebi saka na bandeko ya Koffi, donc ba mega pe au revoir nanu vidéo wana, et puis ceux beaucoup tana Koffi botunie. Est-ce que vraiment makambo alobaki mambo alekaki alobaki wana, est-ce que a raisonné bien, hein? Parce que bon toko commenter vraiment wana ebelete. Je pense que biso moto moni Papa Wemba leka wana lelo Papa Wemba zante puis to moni Koffi Olomide pa leki wana alobeli biso dernier concert na. Donc toujours c'est la concert na wana ils événements munene. Donc voilà, bah tout cas bah congolais quand des baroyate d'abord bah africain tout barozalavana. Donc tout senga événement on a vraiment et vraiment bien kakandenge zalaka. Donc voilà, toko
les Kasiko, la deuxième partie, il y a émission Kandenge Zalaki. Que nous allons illustrer les binos vidéo à combattant na combo à maître poison Dengue Ameki Koboya Koffi Olomide beta concerné et puis bon na ye mo alobi botu na ye pourquoi et puis aoyi sabino pourquoi le pourquoi oye a boyi concert ya Koffi et betama donc bon tous autres lango na bino et puis tous on a plateau to commenter car ndenge ezalaka yo peso monique émission yo ozana précision mon quelque part donc quand ndenge ezalaka oko mela bisongo na commentaire donc ça la biso vrai bien car ndenge ezalaka tous les cas tant que le grand commandant suprême soviétique Koffi Olomide ne jouera pas de concert ici donc l'histoire de Koffi est terminée. Pourquoi j'interdis à Koffi de ne pas jouer le concert ici à Paris? Pourquoi? Pose-moi cette question et je vais vous répondre. On ne prend pas de décision bête, banale, vague. On a un mandat qui a acheté un ghetto. On a mis ça dans la vidéo, on a mis ça dans la vidéo, on a mis le rap, bamba, bamba, wana. Il nous a insultés. Des insultes inappropriées, aggravées, humiliations. Voilà, merci. Merci beaucoup, la bande de surtout. Boyoki ndenge ndeko poison à lobby. Donc, ce que vous l'avez dit bien, bon comprendre que propos moko Koffi Olomide tenaka, c'était lors il y a problème au fundaka ye na makabo il y a danseuse. Donc, Koffi a les kaka na niveau ya Kinwana na Congo. Sortie médiatique moko amekaki ko déborder pour la diaspora bisoto toyoka kango et ça l'a peu moi makelele donc c'est un peu ça mais tu veux comprendre que elo ko les appels ba te belé donc c'est un peu ça mais elo to mi tout na lisusu soki Koffi Olomide après avoir ko déborder ndanga déborder ki wana est-ce que Lukaki quelques diaspora te po asenga ba excuse ou soit moi vidéo moko et ça la bien moni congolais bossa na mbangu donc a bossani ka sake loko moko oyo les aki batou mais aye lisusu neti ko préparer neti jouer concert mais non loko bongisa nano loko moko boyo lobaki ya mabe bongisi après batou bako donc c'est un peu ça. Mais to luka pepe to mema pito chape Koffi Olomide to pesa vraiment faute pété surtout ko lo babongo bon azali pe na kanda il faut comprendre que ba kosiela ka makambo donc c'est un peu ça mais à généraliser qui té to éviter ceux qui a généralisé qui ou pas mais au moins ce qui a été fait donc ici komaki et loko sala ka ezake ya ko luka ba diaspora to ya ko sala vidéo moko pour nous kangana ba tenir donc et le mouvement yangona mais c'est obito meka ko meka ko analyser par rapport à combat bon biso tout oyebi na minute déjà que combat na minute yo ezana bato baza pour concert zonga et puis ezana bato baza contre toujours pour concert zonga mais bato tozomona baza vraiment contre mingi. Ils ont reflété ça mingi bazana ba problème personnel là ba musicien yango bango vraiment authentique bato anande baza trop radical balingi vraiment changement ezalaté mais trop senga na batutu to ebike bo punir ba musicien pendant 10 ans basalaka boulot na ba normal en Europe mais ici qu'occupé donc 10 ans c'est déjà trop. Donc ils appellent manque à gagner pour la bango et puis pour la culture na biso côté secteur musical donc c'est un peu ça mais ils saka eloko moko ya ko solo lango dans la miable donc ils a la té loko la concert ya fali pour pendenge les gars na Bercy et avec moi bras de fer et salemaki donc na bras de fer wana salemaki et salaki que muto a gagné quitté muto a pola quitté tous les deux côtés concert et betamaki bato y avait bato bakotaki. Et puis manifestation et salemaki contre concert et il y avait de dommages collatéraux oyo ba combattants basalaki donc c'est-à-dire dans les deux côtés
Donc eloko salemaki. Donc c'est-à-dire mutu moko aganyaki te, mutu moko aperdaki te. Mais tolingi siko ndete na Paris la défense eloko wana vraiment ekoma parce que ekosala vraiment bien te. Donc yango tokosenga na ba combattant nyonso tout butya mai na vino. Tout le monde peut ba combattant ebele ya maele ba changer combat na bango. Au sentir que donc ezaki combat ya boycottement ya ba concert ya ko annuler ba concert mais lelo tout le monde peut ba combattant ebele ba sali ba créer ba parti politique na bango. Donc voilà yango na to benga aboutissement ya combat. Vous comprenez, bozaki na niveau oyo bokomi na niveau oyo parce que surtout bito zong sa batu moi sima combat slogan la bango ezalaki plus Kabila dégage. Vous comprenez, c'était plus Kabila dégage, hein? Mais tu comprendre te Kabila n'est plus au pouvoir, même si système Kabili ezali, mais il faut changer ba mécanisme, hein? Donc il faut changer le mécanisme, il est important. Il y a un mot vraiment wana, donc c'est très important. Donc tout tikalaga kate kangami côté moko zo ebatelo ni okosala non. Faut chamaele ko réfléchir sur babilo ko wana nyonso tout ezali vraiment base quoi. Donc voilà. To senga na Koffi Olomide aluka bande one ba congolais donc dans le calme aluka ba ngonyo surtout ba vanda ba solo là s'il faut ba organiser ta fête moko munene oyo et ko sala ke ndule zonga dans le bon bo bengi ba mission sous na niveau Congo. Donc parce que bo bengi bango ba ye bo vandi bo solo li parce que to ebi ke ba musicien sous déjà ba vanda na ba Paris wana na ba France wana ba Belgique ba sala ba activité na bango. Donc il y a des musiciens qui sont bêta kayute boulot na ezandule. Donc bango bazo bêta mais bon mais moi ko chamwa mai na vino pona bandeko bazana Congo ba yape ba exercer musa na bango ka ndenge ezala kandi to beti c'était bandeko nanga. Donc quelque part peu ta ba bras de fer wana ils ont sungate, donc ils ont sungate donc tout le cas moi terrain d'entente moko un peu positif pour tous les deux côtés bazala vraiment un peu dans le bon quoi. Donc voilà et l'autre toi qui koloba vraiment yangwana donc les autres robeleka deux sujets tout solo li concert ya You Arena ya Koffi Olomide et puis na dernière concert oyo papa Malobaki to moni pe Koffi Olomide à l'Obiango pe na même plateau papa Malobaki on s'est posé beaucoup de questions to lobi c'est que Koffi Olomide pa lingati kabiso sur scène donc to éviter yango on s'est posé beaucoup de questions yango to mema ki on a plateau to solo là na baimboka il y a de partout bato bazali baku ya kolanda biso sur global kakandenge ezalaka to pesi bino merci beaucoup to pesi ba partenaire nyonso merci to pesi ba tout oyo bazo continuer toujours ko soutenir biso bolemba biso te donc bolemba biso te donc voilà bolemba biso te ba partenaire nyonso tout bozala toujours na biso, hein? Donc bozala toujours na biso et osala biso vraiment vrai bien. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.